Donc awa toza bandakala babiloka ndenge zaidi ya fresh awa na wenza zigida. Toza biso toteka ka biloko ya fresh awa. Na wenza zigida. Vente ezokende bien papa. Vente ezokende bien. Mais côté kapende za sou bien tende tozaki liboso piaka bato bakota te banzele za kokangama nituka lega bien te moi ba client bakota so meso biloko ezate teke mikolo to souffrir biloko ya na mesa bato bakosomba bazate. Donc c'est que wenza zigida yo po banda zigida kala. Bandi zigida kala papa kala. Nani? Oteke ezate papa nanga banda toye. Tovandika ne tovandi bo. Koteke ezate biloko ekiti membongo ezate na maboko ya base. Donc c'est koteke ezate bino kaka boyoboyo kaka. Ezate banda tovandi depuis tongo. Koteke ezate neti nga banda na ye ateki ata 100 francs. Donc c'est ezate ko nini yango? Tozo yeba te ezani. Bakonzi batalaka makambo toyebi teke ezani. Ni kilo yango za penza be kilo ni. Eza lokola crise eza na mboka mbongo emonana te mbongo eza na maboko ya bantu te yango wana wenze ezotambola te ntango mbongo eza na maboko yango wana omonaka bantu bakoti bazosombela bino biloko sikoyo soki mbongo eza na maboko te bantu bakosomba nde nini nde nga namoni ke koza eza crise oyo eza na mboka mbongo eza mpenza na maboko ya bato te. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to witi nini te to moni na nyoso to sali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga ofiri nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya mutima matoye yo kimiso emoni minga kolobeza te otemeza te moi misale monani minga kolobeza te touti mosika esansel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yo kimiso emoni minga kolobeza te otemeza te moi misale monani minga kolobeza te touti mosika matono mingi bana membre bandeko balandi ya biso podcast télévision nga bino chef nzamba nzamba tozana bino ensemble tozana bino na kati be ya wenze ya zigida wanete nazali na Montréal Josué Mbungu na banzete bandeko balandi ya biso podcast boza kolanda biso bisike zo bino partout bobo sanate ya biso podcast ezali na TikTok soko beti TikTok okozwa ya biso podcast okoti na page pe Facebook okozwa ya biso podcast okoti na kati ya Instagram okomona pe ba donner pe ya podcast ezali wana. Merci bandeko awa tozali na biso na bino na kati ya wenze ya zigida. Wenze zigida tozali na bino boyebi wenze zigida ndenge zalaki ndenge accident de salama pe na wenze zigida avion ndenge koya crash ndenge koya wa ekata ba mama maboko esala penza pe makamebele bana poto bo kolanda boyebi penza wenze zigida oyo ezali wenze ya zigida. Yango ete tozawana bandeko toza kotambola botala nini eza kotekama awa na kati ya wenze ya zigida. Awa wenze ya zigida biloko ezalaka na mwa prix ya se bateka biloko penza ebele me biloko eza na mwa prix ya se so mwa biloko na yepa kei bomoni mais ba mama mingi atoyeli vente ndenge za koleka penza eza koleka na pati mais tokoswa na ba mama tokoloba ezali be ndenge ni ndenge vente ndenge ezali kokendele awa na kati ya wenze ya zigida kuna tomona kete dollar eza ya komata mais zonga kuna koto musu dollar eza kokita mais tozo découvrir na bino na kati ya wenze ya zigida ndenge tozali awa wenze ya zigida ndenge te na yebisaki bino biloko ndenge tekamaka awa na ba prix moko ya mwa sembote mama
na ba prix moko ya mwase ba prix moko penza penza kitoko toza bisika musute kaka beka na kati ya Wenza Zigida. Mama nanga mbote boni bien papa. Mama tomoni yo awa na kati ya Wenza Zigida o banda kala na kati ya Wenza Zigida Na umeli naza na 15 ans. Est-ce que mama nanga mekanon ko yebisa bande ko balanda podcast awa na Wenza Zigida biloko za kana mwa prix assez Et dépendra selon période de marchandise. Ceux qui toza na moment ya période ya biloko wana ekiti, ceux qui ebungi emati. Donc awa toza bandakala ba biloko ndenge za ya fresh awa na Wenza Zigida. Toza biso toteka ka biloko ya fresh awa. Na Wenza Zigida. Merci beaucoup bandeko. Awa tozali penza penza wa na kati ya Wenza Zigida toko mona pe mama wavandi kuna wa na dépôt mama na ngai mbote na mwebino wavandi kitoko na dépôt. Bonne santé. Toza bien papa. Mama na ngai mekano koloba na Wenza Zigida vente ezokende be malamu. Ezokende malamu. Mais bando musu ba kolela o note que janvier bato bali ko buka na penza penza makambo ebele. Dépendre na mutu na mutu. Mama nanga siko koloba ni na bana poto tu ba kolanda biso bato ebele bazana ba kolanda biso na o etali Wenza Zigida yo pe ozalaka tan crash salama na Wenza Zigida tozalaki te toza papa mais Wenza Zigida ezoteka malango bien bozoteka na bino très à l'aise tozoteka bien tozoteka bien bon crise kaka ya mboka nde eza makasi. D'accord mama lobi baza koteka bien toza na bino toza kokende na kati ya Wenza ya Zigida toujours toza na bino bandeko oyo bolandaka chaque nzamba nzamba na kosenga te bo partager bo commenter to koti penza penza wa na kati ya Wenza bomoni toza penza penza na biloko o penza motako kolia biloko ya bio biloko penza bele ndenge tozali awa bomoni te tozali na bambisa okaka vraiment makambo ebele tozokota pe kuna bomona ndenge masolo eza koleka na kati ya Wenza ya Zigida. Mama nanga mbote boni mama Papa merci bandeko wana te bomoni te tozali penza wa na kati ya Wenza ya Zigida mais tozokota penza kuna tozokota bino moko bo découvrir Montréal ko kozwa awa na koti penza wa na kati ya Wenza ya Zigida babi etunda makambo bele atomoni dongo mama na ngai boni kuna weto papa mama malukani anu wewa to loba mwa chiluba mwa ndambo o lexa chiluba yo le moni yo yimbi chini tina ndakala wa kwena mumanya chini ngakuloto yo kaka chiluba kandi loba mema na loba ndingakula nchilu yo ya awa na Wenza Zigida bandakala ka pinyenyi ngwanda no muchiro bini ngambulo jumvwa nini ngakulo jumvwa njumulo kala siko awa vente eza okende pe malamu mingi kese tozokota wa bandeko na kati penza ya Wenza wa tokoti ndenge te chef nzama ndenge twali kotambola wa na kati penza wa ya Wenza toza kokota tozo découvrir na bino penza biloko oyo ezali awa na kati ya Wenza na biso ya Zigida mais ndako banze tunakoyisa bandeko ete bo partager bo commenter penza ma sola malamu ezali ndenge ete bozali komona wa mama bali penza kosala be musala mama na mbote boni mama bozoteka vente kitoko kitoko te na ndenge ni bozoteka te siko ni nango ezangi mais na kuna tosola moke na mama lobi bazoteka tawa mbongo za omona te mama na ngai olobi nini koteka eza bien te mbongo ezomonana te mais siko awa depuis tongo yo tie oteki te ata eloko nateki ata eloko te mais awa na Wenza Zigida mais tozomona bino vente malgré vente eza te mais biloko eza okita penza te mais siko okoloba nini na bandeko bakolanda biso ba penza bayebi Wenza ya Zigida echanda te ezaka ndenge ezalaki échanger te ezaka ndenge ezalaki merci tozotambola wa na kati awa ya Wenza ya Zigida ndenge te tomesana kokende ndenge tozali ndenge toza kokenda wa bino mo bomoni ete makambo ndenge ezali awa ndenge ezali kokenda wa tozokota na bino awa na kati ya Wenza ya Zigida ape tomoi bana baoswana awa tozali awa na kati ya Wenza mama na ngai bino boswana poni
awa toza kokenda awa ndenge bomoni ndenge toza kokenda awa bamare awa bo ndenge eza matungulu awa ndenge tozokende yaya mbote boni bandeko bomoni yaya awa aza kopi mpenza awa ya matungulu ndenge ezali boye tozobima bomoni ete ndenge tozokenda awa na kati ya wenze ndenge tozotambola na bino bandeko balandi ya biso podcast télévision toza kokende awa ndenge ezali ndenge esengeli bomoni ete mama bazali awa ndenge bali awa bali koteka awa mama nanga mbote ya boni mama mama na ye awa na wenze awa boni kope ekende bien nazwaka na bamikro ya bato te mama obi azwaka na mikro ya bato te bandeko toza kotambola na bino tokotalisa bino kaka awa ndenge tozali awa tozali mpe kote mosusu te tozali mpenza awa na kati ya wenze ya zigida boyebi zigida mpenza malamu ndenge ezalaki me awa oyo depo tomoni biloko ndenge eza kobima awa ndenge eza kokende mama na ngai mbote ya boni mama babengo mondele mama na ngai boni kope ezokende bien ekende bien mo ezobima makasi tokoka te mekotano matalatala kuna matalatala nde wana matalatala yango wana kuna liboso te naomona yango te wapi yango wana bomoni ete awa bapesaka mbongo boye te balobi ke bino awa bamama bokoyemba nzembo moko ya batata bakolela awa babi mama so akoti zigida akimi na ye akimi ndako te wana eza baoyo baya koya nde koya oyo babima na balabala mama ya ndako aye koluka mpo na bana na ye na ndako na ye ayaka mpo na kotalatala na balabala te donc sikoyo mama awa mekana kotalisa biso vente ezoleka be malamu wana zigida vente ezoleka mwa bien balobi ke dollar eza komata lisusu nga nateka biloko ya fra congolais nayeba makambo ya dollar te sikoyo mama nanga zigida oyo toyebi oyo zigida ndenge ezalaki awa ndenge ezalaki kala yo oyebi mpe mwa histoire ya zigida ya mwa kala lokola mbula nini na mbula ndenge avion ndenge esala crash awa na zigida awa papa nazokee koteka tikala na baoyo wana merci bandeko awa tozali awa mpenza ndenge tozokota awa bomoni vente ndenge eza koleka awa toujours kaka na kati ya wenze ya zigida ndenge ezwami ndenge toza na bino bandeko ya biso podcast télévision ndenge toza kotambola awa bomoni nabimi awa ndenge nabimi awa toza kotala batata bavandi bamama bavandi ndenge baza koteka me tozokota kaka ndenge tokokoma awa na kati mpenza ya wenze ndenge bomoni awa tobimi libanda ya wenze ndenge tozosolola bamama bavandi libanda bali koteka bali kosalasala mpenza mosala na bango ndenge eza kokenda awa me tomoni mpe na ngambo ape awa tata ali opona madesu tata boni santé papa na ngai santé malamu bien te na ndenge tata awa azoteka azosala osunga bato awa toza libanda awa toza libanda mpenza awa ya zigida tata mbote boni be papa toye awa na kati ya wenza zigida yo mpo ozaka moko na wenza zigida otekaka natekaka papa oloba ndenge nini awa makambo nini eza awa ezoleka na kati ya zigida makambo oyo ezoleka makambo ezoleka awa tomona kaka wenze tokufa piaka mabe mbongo penye circule te toyaka na bambongo ya transport tozongaka na bambongo ya transport wenze penya piaka mabe tosenga penya papa fati penya afungola penya motema afuta penya bafonctionnaire biso mpe tomeka kolia na nsima na ye donc seke wenze ezokende kilo wenze ezokende kilo mabe mais balobi toza na janvier yango mwa vente ekiti oui ça va olobi mpe bien janvier ekenda nango ka bongo janvier ekenda nango ka bongo mais toyebi te deuxième mois nzambe asunga biso kaka tokosala bien mais siko yo siko awa sikoyo na zigida mosala no benini mosala nanga natekaka madesu papa madesu kaka merci bandeko awa ndenge tozali awa toza kokende awa ndenge tozopusana awa na kati ya wenze bomoni ete awa bamama bakoteka awa mama abongisi bangolo ya mama nanga boni kuna bangolo ebongi namoni orange mpenza mpe ya bangolo bien mama boni santé bien bon ça va pesa ta mokongo wana tala nanu matatala awa bandeko baolanda biso awa meka otala nanu mama awa vente na yo ya bangolo ezokende bien vente ezokende bien papa vente ezokende bien mais koteka pende eza esu bien te nde tozalaki liboso mpiaka bato baokota te
banzela eza ya kokangama mituka ezoleka bien te moye bakliye bakota basomba so biloko eza te seke mikolo tozosufrir biloko eya na mesa bato bakosomba baza te. Donc c'est que vous êtes zigida yo po banda zigida kala. Bandi zigida kala papa kala. Mais awa vraiment so vandi so zote ko senti que ngayo vraiment na zana kata unza zigida na oteka. Oui. So na oteka na zigida na senti pe na wenze na oteka bakliye bakota basomba na senti pe na za l'aise. Mais lelo zo mona 20 kilos. Lelo pe na mobulu depuis to ye bakliye bakota te wenzi polele. Mituka ezokota te transport eza te bato baoyaka makolo moye bato bakota so biloko eza te. Merci bandeko awa tozaka ko continuer na masolo na biso ndenge ezali ndenge penza tozali ko kendele masolo ndenge pe boza pe penza kolanda biso na bino nyonso tu oyo tu boponete kolanda mosala ndenge toza osala penza pe to koti vraiment na kati penza ko bomoni biloko ndenge zote ya fresh biloko bien tozali awa tala kaka bamana moni ba ko chamwa mama ba ko chamwe ba oteka biloko na bango penza ndenge sengeli pe normal mama na ngai mbote mama boni mama papa tumuni na koti na wenze na moni bino ka kimia pona ni oteka eza te papa nanga banda toye tovandi kande tovandi bo koteka eza te biloko ekiti membongo eza te na maboko ya basi. Donc c'est côté que ça te bino kaka boyo kaka. Exact banda to vandi depuis tongo. Côté que ça neti nga banda na ye. Ateki ata 100 francs. Donc c'est ce qu'on nini yango. Tozo yebate ezani. Bakonzi batala kama kambo to yebite ke ezani. Merci. Awa tozaka ko continuer ko lekawa toza penza awa na kati ya uwenze na biso awa bomone tene mama ba ko teka. Bonjour mama. Mama no mona binoka bovani mama na wenze nini yango. Papa tozoteka te panda to toteka te tala ndenge to vandi. Tozanda kala ya kitoko toza ba sense ya kitoko biloko na nganyonso ya kitoko me ko teka ezate. Siko nini dollar e mati ou bien ndenge ni? Dollar e mati te balobi mbongo eza na mboka te. Anta misala bazoloba bazofuta biso te. Siko soki bafuti bango biso na wenze tozoteka siko tokosuka wapi papa na ngai tokokende wapi. D'accord. Awa tozokota awa tozakota penza wana bandeko awa kotalisa bango bomone te tokoti awa ndenge ezali vente penza mwa malili ezali mwa ndenge ezali ndenge ezomona na te ndenge ezotambola tata boni tata na maloba te pe na mwe bino awa na wenzango kimia boye ndenge mpiaka mbao fort do se mbao na mbao moyen te votia so a bien faire ya mbongo to mona avant la personne maloba mbongo donc yo avo pesa maloba ngana pesa moi mbongo pesa nga bien bandeko bomoni tozali awa na kati ya zigida bomoni biloko ezoteka malango pe moins cher soko ye okolia biloko penza kitoko me bama penza baza penza mimi kolela balobi vente eza pasi bakiya bakota na pasi mama nanga mbote boni bien papa mama babi vente eza pasi bakiya bakota te pona na koti depuis na bayena onzina omona bino mama wa banda tongo toteki te totikala koteka eza te donc bino banda tongo ata koteka boteki toteki eloko te mo internet tofandi awa ata eloko toteki te mais des fois na mona wenzango ezaka shosho mais naomona bino tumalili ondire makambo esalamaki awa ezaka shosho me mikolo oyo tozoteka te ata moke koteka eza te na makambo nyonso na ya dollar nyonso baclient bazokota te ya batransport nyonso tozoteka te mama lobi mikolo koteka penza pasi yango tini ete bavandi na bango calme bavandi penza boye babi vente ezali te baclient moye baya ezali te tala mama na moye mama tiel bo na litama ya mama ozolala va boye mama olali avant donc olali na oka boye mpona baclient baza te mpona baklia baza te mpona nini nayoki pongi yango nalala mais côté no vente awa na wenza zigida ezoleka bien malamu ezoleka bien merci mama siko awa banini na yo boye otie yango combien boye ndenge ozoteka batige bandakala nazoteka prix ya bien combien eza ya basakombi 8000 5000 4000 eza biloko différent
Merci bandeko bomone te mama souvent mingi te ba kolela ba le bete moi pas ses ali ba le bete côté ka 20 kilos so hôtel a des fois so hôtel penza bandeko ezo pesa passe awa tala bandeko nde ba vandi ndenge te ba vandi tala wonzango wonzezali calme moye mingi ko le bezali te tozali awa na ba mama to ali penza ko swana bango toza penza ko tambola ko tala penza masolo mama ngai mbote boni mama. Mama toyawa nakacha unza zigida yopo banda zigida kala tena bameka ya pesa mama wengala yebi mama le belete pesa mama wengala mama ngai mama boni mama bien papa balobi janvier oye bomi bino bitula moyen te papa toteka te wenze kilo boche biloko na mesa pona koteka toteka te on sait on depuis boye kitongo zaka be kilo depuis na vandi boye na teki te na teka mupiku moko a 3000 fois ya kamanyok depuis na 5 guerre ti euro na teke loko moko te mais est-ce que vit dans ce que ezani kilo ngoza penza be kilo ni eza lokola crise eza na mboka mbongo emonana te mbongo eza na maboko ya bantu te yango wana wenze ezotambola te ntango mbongo eza na maboko yango wana omonaka bantu bakoti bazosombela bino biloko sikoyo soki mbongo eza na maboko te bantu bakosomba nde nini nde nga namoni ke koza eza crise oyo eza na mboka mbongo eza penza na maboko ya bato te. Merci. Tozali wana bino bana membre ba oyo tu bokolanda chafu nzamba nzamba bomwete ndenge tokoti ndenge tokotalisa bino ndenge te makambo eza koleka ndenge eza kotambola omoni ba mama souvent awa na wenze soko ye omona wenze ba mama bali bene sengo ba mama ba kosepela mais so kochi otali ba mama penza bali kolela nanga mona mituni bali kolela nini bazali penza kolela nini ezo pesa penza pasi mais tozana bino tozo continuer bomoni wenze ndenge ezali na koyana ye na moni wenze penza calme penza ndenge ezali vraiment penza calme ezo pesa penza pasi na mama ndenge baza kolela ndenge ba bino teke 20 eza kilo mbote mama nanga boni mama bien papa toya mama nanga na mono makabu de potaki tongo tekite koteka mikolo oyo papa soki to bandaka tokoti janvier koteka mikolo oyo eza pasi ezani bafeti bato balie be bambongo na bango bien ndenge te eza question ya bongo te janvier ezalaka nango bongo kaka donc ekoleka nango be nyonso ekoleka mama na ngai lelo tomoni toye tokiti penza na kati ya zigida wenze oyo eyebani wenze penza eyebani vraiment wenze ya zigida mekano koyebisa biso fonctionnement nango ndenge etambola be ndenge nini bopesaka batike bato bayaka kokongola mpe batike na bino na kati ya wenze kasi wenze ya leta wenze eza ya leta eza ya biso banani eza ya leta mais nayoka mikolo elanda ndenge babengana bino babenganaka biso te mpo biso toza na depo babenganaka nde bato baza na prince bato bazoteka na prince nde babenganaka bango mpo na riske ya mituka biso toza na badepo babengana biso te. Merci bandeko bomoni ete ba mama baza penza na kotungisa mandenge penza ndenge toyawa na bino tozo continuer kaka koswana ba mama Montréal ko kosunga kotala penza ba mama constant oyo ngai na sali na monete wenze zaka be calme wenze zali calme wenze zali penza makambo penza bele ndenge eza kotambola bomoni calme ndenge zali bomoni penza makambo ndenge zali ba mama baza penza kolela 20 eza penza kilo 20 eza kilo tozali wanga moku na ye na mikamwe wenzango calme mama weto awa malukani anu wewe Boachi voici nalobaka biloko wana te tozo continue awa mama na ngai mbote ya mama mes condoléances ya mama boni mama mama na ngai toyawa bandeko pena bakolela c'est 20 kilo papa makamona tozali bandeko tozo continue awa na ba mère bomoni ete ndenge makambo ezali ndenge ezokende ndenge bino mo bozomona ndenge toali penza kotambola awa tozo continue ndenge bomoni awa toye awa penza na wenza ya pondu toye penza koteba pondu ezali papa na ngai mbote boni papa oni ba makako oni bambisi ba makako mbisa okauka
toza continuer ndenge tozalia ndenge to akotambola awa toza na wenze ya pondu bomoni wenze ya pondu ndenge zalia wa wenze ya pondu wa ba mère ba oteka matembe na bango pe kaka toza kaka na kati ya wenze zigida toza bikote musute kaka na kati ya wenze zigida bino mo bozo mona mama pe apena moni mama azako chamwe na ya mama chamwe mama vraiment la mukene penda na chance na ye mama yoka balobi o chamwa kaka to chamwa na biso papa so kotekeza to chamwa loko kotekeza te to tula kaka depuis quand na awa kaka bino kala ngaji moko kotekeza te kotekeza te papa to souffrir kotekeza te ka muke osombi biloko esili te lali lobi ozongeli yango kaka bongo donc ce que zani senge bambongo kini batu na maboko bien bongo ezate babimisa mbongo moto nyonso azwa mo eloko po osala wenze bien loba nini awa bomoni te mama achamona pe na ndunda na ye landisa makuna mama pe azosa mo bandemi na ye ta mama ndengo sa bandemi na ye azosa bandemi na mwalo sambwa alo manzambe sunganga na chamwe ndenge zaliawa ndenge za nazo chamwe mama yo azosala ndemi ne malembe na mwalo samu nzambe kotika ngate mbote mama mbote papa tomoni ozosala ndemi na okitoko na bongisa mpo bakilia so bayeba mona basepela basomba mais ko mama ko bandembi obo euta bewa euta ka ba kongo tozela yango soki eye koti na depo tosombi kuna biso mpe tobimi nango toye kokanga toteki mais ekomela mpe yo mpe omona mpe bondembi elali ebebi nango ebebaka mpe ko neti soki wenze eza nango malonga te ntango takangi boye soki elali epoli na bwaki siko kaka bino mo kaka bozoloba ka liloba mo wenze eza te bakiliya baza te po kasi wenze ezozala malonga te bana mwa ya janvier mobimbo crise mbongo ezomona te na maboka bato koteka eza bien te merci awa ndenge tokopusana toza kaka awa na kati ya wenze bomoni te tozali awa na tomati tozali awa na matungulu awa tozali awa kaka bomoni na bamere omoni ndenge bali koteka mama na ngai mbote ya mama na ngai boni mama boza bien bomoni tozali awa matungulu awa makambo ebele toteka toza kaka na wenza zigida pe toza mpe na makasi na biso ndenge bomoni tozaka kokontinue awa kobeta kaka mwa maso mama ibwe ibwe ni toke mbote bien mama ngomekusa kwaku na wenze na benu ya ikisika batu ka benu ke calme pidia sanaki olobi nini nge tu bandeki ngomekusa kwaku benu ke calme sanaki ti problème te toza na biso kimia toza na wenze tozoteka malembe ka tokendelaka bongo donc yonde skondo talinde ba makaso ande na zigida yondo teka makaso ngaka te toza ebele nzanza 2000 toza na biso ebele toteka makaso nga nde na préféré yango mpo elesanga bien donc soki bato bayaka basomba ekolo ya makasi baosomba bikolo baosomba basenge bikolo basomba mais siko mama na ngai boye ekolo botie combien 1000 francs ekolo 5000 mbuma moko ya 100 francs ya monene mais nasali consomme bino awa boteka biloko moins cher biloko nasoya moins cher mpo toosomba na badepo mpe moins cher to nasombi saki nango mpo natia mpe na ndenge ya bien mutu mpe akosomba ake mpe koteka azwa mpe bénéfice d'accord merci bandeko boza kolanda tozokontinue awa tozali awa mama na ngai mama bon déjeuner ozolia tozokontinue awa bomoni penza awa na wenza awa tozali awa na ndenge to mama ndenge bakoteka ndenge bakosala mama na ngai mbote boni mama mbote papa tomoni ozoteka na kati to bimi libanda bimi libanda parceke na kati malonga eza te neti na kati bapavillon mosusu bateki place ya kotanda eza te yango toteka libanda donc seke yango wana sikoyo boteki libanda mais babenganaka bino ya defo omona so baya babengani bino bayaka moko babengani moko batiki moko babengani donc musique mais awa vraiment mpenza na wenze oyo bino ndenge nini awa botambola ndenge namoni bino wenze calme ondire bato bazalaka te dans mikolo oyo tolobaka banda tokoti janvier wenze eza te ti février yango wenze eza te mais lokwa tomesana déjà tovandi kaka toteka mama lobi wenze ndenge bamesani bavandi kaka baoteka awa bandeko tobimi libanda tobimi mpenza libanda bomoni awa prince awa boye libanda ndenge mama baoteka libanda ndenge bakosala mombongo na bango awa mpenza awa na kati ya libanda toza mpenza libanda na wenze mama boni ya mama bochamwa
batuka bakolelaka liloba moko bandeko bokolanda tozali na bino awa bomoni toza libanda toza penza libanda na libanda ya wenze ya Zigida bomoni TV ndenge to mama ndenge bakoteka tozo continuer ka biso na bino kotambola kokende te bomona ndenge te vente ezokende ndenge te vente ezotambola penza eza kodéranger penza moi ba mama ndenge bazali awa metokoswana bango moko bayebi ndenge te babeta mama mbote mama boni mama mama bomoni ete ndenge ye mo ndenge akimi mikro bandeko tozali awa ndenge bomoni wenze yango mpenza tozokota bamama baza mpenza ya kolala oyo kuna omoni mama azoteka mbisi ndenge aza ya kolala tozokontinue kaka tozali awa na wenze ya Zigida oyo bino boyebi oyo ndenge makambo tu ya wenze ndenge ezokende tozala bino tozotambola awa bandeko na kosenga ete bopartage émission bokommente eza mpenza kitoko awa biso na bino ka lolenge te ndenge te bondimete chafu nzamba nzamba bopone te kopartage l'émission et puis kokommente eza mpenza kitoko mingi mais wana bomoni te toza awa mpenza na kati ya wenza Zigida mais tata aoteka ne matungulu na ye tata boni boni santé bien santé za nango les awa yo ozoteka kope nonde ya matungulu nasala kope na matungulu na ai oyo eza mesa na obi ozotekela mo eza mesa na nga moko oyo boteka matungulu moko 200 matungulu moko 200 est-ce que peso pe tinire pe koteka mo pe kotsa pe mwa mosolo mwa mbongo te kotsa kanga mwa mike kaka mwa eloko ka selo paramètre ndenge tolandelaka tobundela kaka echance tozoka mwa mouve mwa moke wana po esunga biso ka bani merci beaucoup kotana wenze na kocha des fois na omona bino boza calme ote ba même suba ko la vente za passe pardon na comprendre bien kokota na kochi na wenze nali komona bino bo alibe calme pona nini bon soki toza kimia boye mpona difficulté ya makambo kaka janvier okaka mwa mpiaka mpe banini ndenge ezalazala nango yango wana toza kaka na mwa baluka ngo ka banini d'accord ape tomoi mama mo liloba numéro 1 mape moto atia propriété mpenza na kati ya wenze ya Zigida ya bandeko tozana mama tosola mbote mama boni mama naza malamu papa bongo komo nani mwana vea komona mwana vea s'il vous plaît naza komona ngaza mwana vea tango na moni yo yango esenga na pousse na pembe na moi je travaille ici comme numéro 1 assainissement kobanda jima jusqu'à type ka muto akambaka salité omoni nga na kombo naza pe na mutu ka ezokende kolongola ya fulu donc c'est que yo mutu ndo kombo la kaka yo moko na kombo la kanga moko pe na sasa ka évacuation soko ki kombo bakonzi bayebi bakonzi bayebi mwana vea ngayo donc c'est que yo wenze mobimbo to Zigida yo moko tuni mwana vea ye na bokasa toza pe na baninga baza na ngambo ya tipka nga naza na ngambo ya Zigida akati ngayo kobanda na entrée ya tipka jusqu'à dimanche mwana vea merci beaucoup mama mwana vea bandeko bakolanda mekano koyebisa biso ale fois to koti na wenze to komona ba mama calme ya libe nini vente ezate ouais naza mutu na fandi mingi na ba mama mikolo nyonso nazaka na bango yeba quand même que na moment oyo toza na sanza oyo mwa to uti na ba feti koteka penze ezalaki te parce que ba provision oyo bato batiaki na kati ya bandako yango etindi ke bato oyo mosusu bakotaka mingi na wenze te mais na suka ya sanza oyo mwa mouvement ekomi parce que babandi kofuta déjà bato mouvement déjà ebandi bato bakomi koteka mwa bien mais mama balela kaka merci beaucoup bandeko bomoni ete awa toleki na mwara ya matungulu nde toswana ndeko tozokontinue ka kotambola kosola penza ndenge ezali ndenge tokotambola bomoni ete tozali bana te toza penza awa na kati ya wenza Zigida awa na mwe mama obomi ngombe obomi ngombe boni ngombe boye combien okimi micro bandeko tozokontinue bomoni awa vente ndenge ezokende ezosalema penza kitoko awa tomwena mama ya biso podcast télévision chaîne ya biso podcast télévision boni mama oza bien toza bien kasi tokoloba te po biso toyebi chaîne wana te ezali ya biso podcast ya biso télévision ndenge bolandaka ndenge bosepelaka nango soki mpo bwaki miso omona mpecha funza manzamba azali wana mekano koyebisa biso oyo awa yo nde osimbi awa wenza Zigida na misuni awa te kasi tozoteka nde koteka eza te janvier omimo koteka nde eza te siko bino siko bozolialelaka bino moka bolela do koteka pasi ekoteka eza pasi ezali mpenza bamama mpenza ndenge baza kolela koteka eza mpenza pasi ndenge tozali mpenza kopusana wana bomoni awa tozali awa
kaka na wenze toza na wenze penza ya zigida bamaka calme ndenge babi koteka ezalité. Merci na bino bandeko balandi ya biso podcast télévision nga bino chef Nzama Nzamba toza na bino bomonete totamboli awa penza na kati ya wenze ya zigida bomwe totali oyo penza ezosala vente ndenge ezotambola na kati ya bawenze bomonete chef Nzama na kiti na wenze kotala vente ndenge eza kosalema na kati ya wenze me bamama bakolela vente ezali pasi koteka ezalité bomwe wenze zigida no totamboli bamama bazaka donc ambiance ezalité la bandette la moto okota ba banda be koseka wana ezanga bino chef Nzama Nzamba na sengete bo partager mission bo commenter tozalaki na wenze ya zigida toza penza na wenze ya zigida bomonete manaka na biso comme na suka na pesi merci na babone no surtout à podcast botika malamu bana mambo ya kima bota bino ndi botembe mbala sima bye bye. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when you are begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli Nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye eyoki miso emoni mingi akoloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi akoloba eza te touti mosika essentiel tokomi mingi akoloba eza te mingi akoloba eza te matoye eyoki miso emoni mingi akoloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi akoloba eza te touti mosika